Et il a vraiment beau traité qui bien té. Toi les cas qui a niature na lokola sengi pardon té. Tunde ni poka bumbala moko oza na kisi te mutapesa mutu kisi alobaka te otana kisi yo moko sila wana kisi opesa ete ya sala ba miracle atondisa stade ya zalo monzondo na yebi yango te si là. C'est normal. Poko sala mutu propagande ba futa kambongo. Menga zo futa na ngai te ya ofeli. O sala pe wera publicité ya ofeli. C'est la faire publicité. O sala faire publicité ya ofeli. Mais c'est normal. Merci papa. Na mono sali publicité à ma casiste. Poussez les sous. Bena rapia wera conseil na liya na bino. Bolanda mutan ça comme na finale. A comme na finale. Na zo bana yo. O comme na finale. Mais na peso courage. Connait critiquer biso. Il dit problème nini bo. Bozana ona pasteur Denis Lesi. Nazana problème na été pour ngana Denis Lesi to libata ko ya côté moko. Tolanda ide. Soit fait d'argent. Azasuna moyen de soute. Tolanda ide. Oki baraba ki bien ke mutuna ngai esala ka bien te. Il ngoma donc abanobela liboma. Pour ngai dimwe mutuna ngai esala ka bien. Quoi possible na Denis Lesi. Il dit yoza kachea. Lui c'est un pasteur. Bozanga moment ndeni simba Bible yo matana ringola ta région moko. Bandinga ba la kasoki ba vani na Nzambe bo pour amonike na baniko sila akeko bomba na kata église. Mais comme si ko pasteur ko ya bomba na kata sportif, na kata musicien. Alors ba pasteur pe baza ebeli. Ça veut dire que ba otangité bango bazate. O mona bango te. Ba pasteur baza ebeli te. Et dingo nda komi ebeli. Pour bango tu basala ka miracle ya edingwe. Passer à nzela ya Nzambe. Akomo kota na makama sport. Inda. Pasteur Denis Lesi. Azoro bandingwana. Azoro kanda sala sixina komona ye. Pe na limbisi yo papa continue ko finga edingwe. Mais dis-moi ko finga ote. Denis Lesi kala. Azara qui na église moko monene. Ache elle qui na limité. Église moko monene. Mais là comment foutre la bicoque na matite. Pas passer ba ki manga ponani. Comme to ba kisi bon ba na lumière yo na ténèbres. Ponani. Pour ça mo lili bon ba na lumière. Au moins qui va passer ba za ba to mabe. Mais na boya tana lobi. Akondi mati. Tokutana stade. Bongo ka solo yango ya kandenge nini edingo za kandenge nini oyibisa baninga nzamba ba ka bien ke mingi ba osala commerce na kombo na ngai eze beli sosimo kimbango to salere to kubunga nzela Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka. O s'abonner, ok na notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Nde makambo. Rossi News Télévision, bienvenue dans le numéro de l'émission Forever. Et c'est toujours moi, la vôtre, Sarah Matomo, notre madi, Marcelo de la presse. Je dis un grand bonjour à mon caméraman Mira Kinzi. Je suis dans le Loubani qui c'est la rive parce qu'il y a la chef. Mira Kinzi Montréal, bonjour à toi. Bonjour à la patronne Francine Moufansoni, aussi à Messi les DG. Bonjour à Alvaro Kiambi, Nene Kiambi, Tabita Kiambi, Sephora Kiambi. Et aussi à Boss Amboka Nelson et Kiambi, Sarah Kunga la parisienne, Miel Nziola, le grand voulu Ziwana Baïbangaï. Un grand merci aussi à la famille Matumuna, Sam Matumuna, Fanny Matumuna, Steve Matumuna, Skyper et Jessie Matumuna, Tonton Smithia, bonjour à toi. Bandino ça Rossi News Télévision, sur Stoébike, Internet, Zéro Yinda Mabe, et Pasteur Denis Lesi Sengaki, il a dit combat cage, il fallait Bundama le 31, aux acquis bon dimanche, mais au Mouni, combat Bundamité. Alors on est Naza déjà le bosso le pangwa, il a dit, dit au chapitre du Congo, on a été bétani masoté bas. Qu'est-ce qui se passe entre Yéna et Denis Lesi actuellement et aussi pourquoi combat cage Bundamité? Est-ce qu'il dit Kimi nae, ou bien il dit Sila nae, qui c'est Sila, Nio ça peut ça moi nae. Alors
atikala pena vide ya wa kimi komba tonini. Qu'est-ce qui se passe réellement na ina denile ici? Est-ce que ça m'a règlement ya butu comme na moi tonini to nanya banda ki likama on peut te comprendre te. Alors y on a yawa na résidence ya idi to me robeta na masolo na pesa bino information o isa sûr. Na pesa rabino bo za toujours branché na Rosinus bo sabonaka vraiment parce que awanga na zana mo amusa na bino makolo et ko lemba te ko tambola toujours pour na pesa bino information ya bien. Voilà, Montréal et denga tokota to ko kutana edi to tunaye komba kajo et suki boni komba kajo bundamite et le côté donc to me roye ba yena denile si problème isa ni Rosi TV. Tombeli bino bongo ya edi ngwe champion du Congo quand il dit avant dinae bazolu kilay ba problème surtout betel cela combat cage est-ce que les kaki to les kaki te pour stocker un message wana que le 31 il fallait ba bunda combat ya cage en fait parce que combat cage to me koye be les kaki parce que les kaki ndebo moyen ba image mais j'espère que les kaki te alors to le ba les kaki te pourquoi il dit bonjour maman journaliste bonne santé na bien problème kama bezata. Voilà, il dit jour na bengayo na zakana Béran Rouge de la presse soldat Karine Mokonzi. Abi oh soni wana edi ngabi edi ngabi ba viana ba sila kala yo ata po benga kombo edi ngwe donc on a déjà que ma bé au sens de la présence à Satan. Mais le ba pour moi on a bango yé facilement la commande ko ça ba théâtre donc ba viana pena ba ki c'est sila. Merci mingi na motuna yo tuningai. Batu mingi balukaka bamona elongi ya Nzambe bakutana na ye mais il y a deux pasteurs ba mona Nzambe te mundu moko mona Nzambe baza te même attends la Bible so mona Nzambe nde bakanga Nzambe photo amso la lo loti o kanga te balota omona ka esprit mabibi na komba Nzambe oyoki Bala le nini ke edingwe asila edingwa zomonela soute c'est normal. Okomi comment on a facilement par au moins on facilement. Mais te naza gentil na bana mboka. Tona la ki méchant. Na mimoya yike na osala bien or kana sama be. Na ko ngate batu ba ki mangai, il faut batu approcher ngai. On a moni bato ba nini ke edingwa sida edingwa kinebo me yaka komeka roka mama suka lambi roka liboso ameka ka soup ayo ko sumu mungu ekoki so mungu ekoki ta bakisi yaka komeka bongo ka solo yango era ka ndenge nini edingwa sala ka ndenge nini oyibisa baninga. Voilà, il dit toujours na kati ya maso na biso. Est-ce que ils appellent un pasteur monsieur soya ko consulter pour mambo tali kisi? Ba ya ki belé. Mais na kotanga comment on dit parce que les secret. Pour nzamba ba ko bien que mingi ba osala commerce na kombo na ngai. Ils belé. Pour nga senga va passer surtout bye rien. Tout coûte un stade. Tout ça la débanga na bango. Bon descendre na ko poite ba mususu yango. Mais na boya tana lobi. Akondi mati. Tout coûte un stade. Nous on a pasteur Konde ya Liloba. Aton saka martyr plein on dirait match à léopard. Pasteur na ton saka Jesus. Et Moutongana ndimaka pasteur Konde ndimaka voici l'homme ya Kalembelembe ndimaka église catholique presbytérienne ba musulman Jéhovah kuna kwesaka batute mais bizamzam ni jetikali wana oh papa totika mama kimbangisa kwa kimbangiste Nandimaka bango ndimande simo kimbango. Non, ils ont un prophète Moussoukouna et Lokuta. Mais le seul prophète qui a eu Banakata Mokina, Bissawa, il y a 6 mois Kimbango. Sans 6 mois Kimbango,
to salere to kubunga nzela. Mais il est là, bah pasteur a remis tellement ndeni ka yo kanga mina Jehova parce que na to landa maté mo balobi catholique za lune o ezo mima bana nzambi na libungi na enfer qui veut dire que catholique ba kota lola te. Catholique ça mi anabi nzambi ça mi bana mbula ni. Pourquoi ko lingo sa succès na combat église baninga? Hein? Pourquoi ko lingo sa succès? Bosukisanze là. Et ben les catholiques ba yo kabona na presbytérienne. Presbytérienne ba yo kabona remedisali. Mais tous ala conscient. Banda mokile banda tilelo oyo. Catholique comme t'es dans l'enfer. Tout ce parce que l'église mère aussi système wana plutôt ya kufuka milarikiko c'est l'idolâtrie. Tout ça la guerre. Catholique a fuka milaka et côté. Oyokinga mama. Oyokinga baba fanatique besoin ndangai. Catholique jamais a fuka mila et keko. Ce qui va ça la que pour tant que tu as bana mike tu auras un dimela nzambe te le coup nzambe amo na kate basala ekeko na kombo ya Jésus Christ pour ce que moi na mokia moni abika na moni nzambe alors parce que ça gagne ni catholique a fukamelaka ekeko tant que l'église catholique to moni bati fota mama Maria. Tout le monde bâtit photo ya maman ya Yesu. Pour mutaye bake, moi na mukaye bake, tala mutabota ki Yesu maman oye. Tala muta sala mukili ya nzambango ye. Tufuka ma catholique. Catholique a kumisa a fuko eke côté. Catholique nda chelo kampo batu. Tangwa kala tolaki koyeba te ke nzambe azali kana bachaye lokona pona olekisa mutu ke nzambe azali oyo andimeli ngai ayoki oza mato ya koyoka ayo mutema kosimba asimba lelo nde bino vérité catholique asamila eke côté. Alors comment ils en abatu mususu ba travailler na basango bapesa bango bakisi ngako nali kuturua bakisi ngazo ba bateme na catholique mina mona sanga pesanga kisi te sanga pesanga takisi mokote wana batu ya mabe balingande babebisa lokumu ya baninga atanga edingwe bapase bakimanga pona comme de bakisi bon ba na lumière yo na ténèbres pona nini po za molili bon ba na lumière o moni ki va passer baza bato mabe pour Jésus aya ki pona bato ni mais pour que bango ba ki pona balonga bato mitema mabe bazo ki maso edinga ndapo ya ver yo po bongo lisa te na tuni Jésus aya ki pona bato mabe lokola edingwe ba passer ba yena mokili pona ba bongo la bato mitema. Tant que mon edingwe ba comme okima est-ce qu'ali pasteur tout ce qui va avec pasteur ezo ide ba nekolanga ye dit ba fanya konsi bando zela le 31 combat cage au basenga kio mais avant ça quand ils sont ba pasteur zo beta obi ondima pasteur konde ondima ba musulman ondima bato yo cité wana. Alors le réveil est commis presque partout. Ba pasteur ba yebani, ba chantre ba commis ba pasteur, hebité. Bango pe na liso na zo mona bango te. Bandira motuno madame na okabla. Na lobi batwane d'abord causer la combat cash au basenga kio, pas pasteur moko et aussi au lobby que on dit maka catholique, on dit ma musulman, on dit ma bateau cité pasteur qu'on pour attendre sa stade. Alors ba pasteur peut baza ebeli. Ça veut dire que ba o tangité bango bazate o mona bango te ba passer baza ebeli te. Et dingo nda comme ebeli. Pour bango tu basala ka miracle ya edingwe.
Ce qui va dire que c'est là, il dit oui, comment on va la cage. C'est normal. Passer la tinzela ya Nzambe. A comment on va sport. On dit bien que Baninga ba la kaso qui va venir Nzambe pour amoni que na bani ko sila a quelque bon manakata église. Mais comme si le pasteur comme un bon manakata nakata sportif, nakata musicien. Donc on a bien que ba wani ko se trahir ba ona bango. To ndawana te. Combat cage na ebi yangote. Ngana simana nga Bible te. Baba et dis-moi terminer le ya cher abani ko te ya ba. C'est mo ko pe o e dinga bongwani e dinga ko pasteur. Ti. Ngana nga kache. OK. So ngomona makambe dingwe le kana ring. O ngone dingwe. So mona kuma pasteur le kana église. O tiki bo kuma tika nzele église bo kuma wala bo se bo bolia lisango. Bola da sous-vêtement ya edingo. Po bonga. Mais mokili zo ezokena kokufa. Mokili ezokena kokufa. Tondi melo kwa na te. OK. Tra tu uto ko bola match à Léopard. Ah. Bata mokili. Olie. Bakene ko kumisa Léopard. Na ba église. Biso de kumisa Léopard wa. Sugo yebi. Naivité. Tu no kumisa Léopard na bar. Batu ba tondi na bar pour na basanga. Nzamba la bizana ko montrer bino. Léopard est poli. Quoi il vient que ceux qui n'a pas une victoire, mokile ko panzana. Vraiment. Uri ba ke nga ko fuka manakata église ke Nzambe sunga biso Léopard a gagné. Bino ozo kene ko kumisa Léopard wapi nakata bar. Nakata bar batazoko bakuluna batako yibi alo Nzamba sepe na ngota bibo boza na ko montrer bino pauvre Léopard a poli. Et Dieu travaille à match. Ah. On travaille à match. Mais il y a un match ngana bikari kambe dingwe. Fanatique numéro 1 ya edingwe. Yo moko. Ngamoko. Il dit problème nini bo. Bozana ona pasteur Denis Lesi. Nazana problème pour ngana Denis Lesi tsali batako ya côté moko. Ya za mutamba ndombe ngape mutamba ndombe. Tukosana likamboni. Il dit yoza kachea. Lui c'est un pasteur. Bozanga moment ndeni yesimba Bible yo matana ringola. Za région moko. Région na soma ndombe ngape maindombe. Tokoko bomana ça. Pour si voir région moko comment makambo région bimi boeti na mo e. Te ce qui pasteur Denis Lesi. Azoro bandingwana. Azoro kanda sala 16 na kombona e. Pe na limbisi yo papa continue ko finga edingwe. Mais dis-moi qu'on finit à côté. Et dis-moi ça l'autre propagande monsieur mon côté. Mais yo ça propagande. Tant que ça va botter na edingwe. Alors aux autres c'est sur na kata actualité. C'est normal. Pour que ça la propagande ba futa kambongo. Menga zo futa na ngate ya ofeli. O ça la pe wera publicité ya ofeli. C'est la faire publicité. O ça la faire publicité ya ofeli. Mais c'est normal. Pour wera pour boire quand on zembo na il faut futa mbongo. Mais toujours futa la biso rien. Beaucoup le biso to ina Denis Lesi. Merci papa. Na mono c'est publicité à makasite. Pousse les sous. Maman, on va inda Denis Lesi ba betelo mboko pa dit abi Matia Sousso au benga ba cameraman nyonso ba chaîne nyonso o le bele dit mais ce que il dit tonga to yeba bon est-ce que ça la rabe maman la muki na mba moko bando cracher les mutu est-ce que kuna na région ma indombi et na promo bo traité qui bien té toi les kaki nya tu na lokola sengi pardon té tonde ni poka bumbala moko oza na kisi té mutapesa mutu kisi alobaka té otana kisi yo moko sila wana kisi opesa été ya sala ba miracle atondi sa stade ya zalo monzondo na yebi yango té si là est-ce que il y a des locaux où il y a des bimisi yango to boeka ye c'est normal Denis Lesi kala
azalaki na église moko monene Arche de Noé. elaki na limete église moko monene mais lelo akomofutela ya bikoke na matete bozokango ndenge moto auti na niveau ya likolo okiti na niveau ya se okomofana na bikoke tolanda ye te soit fait d'argent aza so na moye lisu te tolanda ye te. Alors mamba kobaka joyokaki nakoki mpe kosala yango parce que ngai nakokobunda na paster te abaki ya otieki paster à part kaka na église na ye na matete awa oye otie ring atieki paster à part. En tout cas aza so paster te akoma okende na likawa mosusu oyoki ya balabaki bien ke motu na ngai esalaka bien te elingo badonk abanobela liboma mpo ngai edimwe motu na ngai esalaka bien koa possible nalanda deniles nakoki kolanda ete parce que motu na ngai ezotravaille bien eloko sikoyo tovandi boye yo ozosukola na mai oza mutaka ozosuka na mai moto aliboma ye okokima okosala nini okokima sikoyo bato okimi mpo na nini obimi moto aliboma mpo moto aliboma alati bilamba azolanda yo bato ba nini kanga moto aliboma yo na liboso tozolanda ye mpo tolatisa bilamba or ke moto aliboma azolanda yo mpo aboma yo donc eza lokola ye émission presque insiste sur ça les comme là. Oui, nyonso nazomona ngo me nazomona ngo honneur na ngai poso na kina succès te bakachi ozebele pourquoi bazokritika on tozokritika kelingo ya bi wana ki c'était parce que moi moki ozara nango yango opesaka moi na yo Karine Mokonzi après wana donc te komeka Karine Mokonzi te komeka ete ya yeba kinini Karine Mokonzi na kisi kasi ya pasteur là kinza m'a révélé. Est-ce que cause à ta vie moi na prière moi na mteke pour ma neutraliser dingo on a un problème. Voilà. Voilà, c'était la champion du Eli ko babengo sous champion du Congo. Mais il dit natale que mission moko bi babengo champion du Congo te babengo Pharaon. Oh ni Pharaon. Te. Comme Lazare roi. Roi Pharaon. Lazare ko diriger Afrique mobimba. Na mo itu na. Na mo ipe butu na kan na niveau 4. Nazo diriger Afrique mobimba. Ce qu'on t'a dit bien et dit moi je bunda kachi sauter kachi kufi na buiba benga ngai champion du Congo na gagné na ngari na juif titre nga champion du Congo na boaki na balabala wa alingi a lokoti na yango mais banda na tilelo yo kam to sa champion du Congo banda 82 tilelo ba basenga ko ba combattre to bunda kana o ngana ko patronner combattre zero kasi koyo vite abimi champion du Congo. Est-ce que vite abani ni na titre nanga ya to wele yango. Fédération mo de patronner yango. Ah mon ke mikoki ayi. Ayi comme mikoki ayi. Mingana sale l'état za nyongo nanga ebele. De 82 jusqu'à présent. Na Dieu le comme mon côté. Okay, au côté ça va demande est-ce que yo mon projet non courage actuellement bo qui n'est pas président Fati. Na mboka na biso ko ça demande parce que ko réussir na yote. Yo no funda l'état. Ba magistrat ba sabadali ba l'état. Ngana zanga mona na force na réussir ngeni. Toko chama mission kitoko. Ye dit ce qui ndeti lelo l'état reconnaître yo apesio pardon. Si l'état le à reconnaître yo que ils ont un combat moko fo bunde tikala historique o linga combat no bunda ona nani ezana pays nini et puis événement nini tikala na combat na ko sepele mingo bingena ngaba américain et dire ba américain ngaka ba américain parce que catch quand parle de catch tout le monde a toujours les États-Unis et ils ala awana kata moko po ba ridiculiser ngai
Fouiza ah. Nakata mboka. Po ba ridiculiser nga. Parce que mona ki edingwa la kokosa biso ou edingwa la ba vérité. Enda kakena côté na sakia keni États-Unis. O ndere kekena zo bimana kata serkei. A juste il wana. Mais tu sais dingwe. Na kota na ba serkei ndinge bakundanga yi. Na sala nyoso. Lelo pas edingwe mifo. Mais pas bandere keken et yadi ni réalité. Tra. Congola maïdete. Et il super le net dead men à Kitipina babi combat enterrement pina batimu du boulot na yidi. Et puis qu'on y a ma bella beaucoup comme total à rappel. Tena le bi pona ngai Congola mona pasite. Bocha espoir ne pas ngai. Bocha espoir makas. Et pas ngai. L'État qu'on a décidé pour nous séparer ça va n'importe. Vous souhaitez un jour. Un jour peine à aucun hasard qu'on souhaitait un open hasard pour qu'il n'a pas de repos. Parce que la macasse me corona bundayango. Pour na tika fungo la catch na boka moto mosusu. Je sais pas catch mino montara na kota la car. Na kota la catch na mettre toro. Na kena bari boy na serimbao bakangi mandala na balabala wana kati ça parfois pas si vraiment po bango bakache balingia tanga era ki boyete mais il dit la moni ba bloc quoi c'est comme si mon tia ring no ouais wana le ring na ngai quand na yo mo ko lukaka isa mieux mais après des attaques na ça un sponsor les autres débrouillent ngai moko oko la mais envie à catch wana eza parce que dans musalo te kota na makila na kwa iko tika ngote. Voilà, donc on vraiment sur émission na biso c'était là dingo moto na nginga biso na résidence na ye pour beta masolo ka bomo na ndenge zolekela. Maintenant il dit un mona mutu azola la tena kombo na zola mukana kombo na zola kombo na zo sekwa na kombo na yaza pasteur atondisa ba stade ntonzondo tchako polikola mai abi yoku tu po tchape ko polikola mai po ba niveau wana etonza na stade bongo ti yi ke na stade tu a chi plein afa ba pep mafo yenda ya osambela mais le to kamwe njoka bo région moko ya mbo bebani yi di amo po nai ai mo po na denilisi papa pona ngana limbisio mais c'est pas le ko salinga publicité à makasi siko eding bazongusuna actualité na sepeli mingi nazana kanda na yote tikape kofinga wa petina ngawera fere kofinga bangote aucun jour bango ya na Nicolas ringa babo tu la Bible na kata église mais yeso ngo botla biso su obotla edingwe sous vêtement na e obotla wera micro en tout cas il y passe pena opia wera conseil na liya na bino bolanda mutan sa comme na finale a comme na finale na zo bana yo o comme na finale mais na peso courage connait au critiquer biso pe na ça ba musicien ba journaliste nyoso mbala ya suka pona sala émission na kombo ya Denis Les ponga na journaliste so ngosa journaliste ayo Luka ba journaliste ba ça le propagande ngana li journaliste ngana li catcher aucun jour ngapena oyana kata ya cher na yo na robotu yo par Bible pour le côté ya bato songa idi na komi côté ya bato na moya Bible nazo kosa bango soyo be passer bini ke na ko bunya ne dingwe okosine bato pasteur a part abunda na te akobunda te a komine ko kosa bato. Merci. Merci beaucoup. C'était là, il a dit, tu es qui la résidence, tu es me couper ma solo sur carrière, et puis na baisse au bajo l'oukilé parce que il dit apparemment a changé. Limbisi, bah t'en es où s'attend au limbisa, et puis qui est très méchant, n'est pas craché le bongo, le 31, il n'a qui est déjà, mais il dit à limbisi naïe, donc il dit à sa katière. Yo la pasteur a gardé ban na yo abi en aucun jour a botolo bible likola cher yo pas en aucun jour yo joyé sous vêtement na donc mutu na mutu a gardé ban na ya dit un mot na ba fan na
la pesa fan na mbote mingi bolanda malaba oyo Denis Les azolo bate soki Denis Les na bagina yo mabe ngai dingue na motema ya Nzambe ndenga lobi na lala kala alobi na ngai na sengi yo pardon tout soit naté parce que Nzambe ezali ngai Nzambe yali yo Denis Les pour Nzambe azana bi forme bato ebele même yo ma journaliste Nzambe azana elongi na yo Nzambe peza li yo atonga te debi bisaro kongo ya Nzambe oyoki donc ne soit fanatique na ngai bolanda scénario wana te oyo Denis Les aza kosala tolanda yango te toyali bato tovanda sengo mpe na kobana bino sur Léopard prochain match soki yali tokende ye kotia mabolongo na kati église toyelaka bar te bar nde moto epolisi biso po biso tolinga soki match yali okovana na bar mais bon, on peut système sur match ça bakati courant pour qu'il ndeka bar comment on ka mais so kati courant ko ken église te on dit église ba cha TV ti kuna makama TV te o sambela ka kuna match beta mais yo sambela yo tout ça honneur toujours quand on est tant que c'est là bato asambela te ba biso masa to gagner o gagner pona ngai na kocha ngomba mabolongo na se na sucre. Voilà, merci beaucoup. On va faire une continue télévision. Vous s'abonner surtout massivement, c'est un gratuit. Merci à mon caméraman Mira Kindi, à la patronne à Madame Eronsi Moufransoni, Monsieur les DG, Alvaro Cash Pleu. Merci beaucoup à Miel Enzo, l'écran voulu, jumeaux de son jumeau. À Tonton Sky, Tonton Smith, Jean-Cy Mumbala, Sarah Kung à la parisienne. Bossambo Kanesson et Kembi, c'était là et Dingo Motonangeng à s'exprimer, à s'expliquer surtout sur ma baisse ou baoulukile. Donc, il y a une montée Manzambe. Assez il y a petit Denis ici à l'imbécile. Alors ce qui a continué dans ma baisse na bon on est là hier puis on va essayer de dire fâché mais il dit à l'imbécile. Alors retrouvez-moi prochainement dans un nouveau numéro. C'est la photo bien au revoir.